Mbote na bino surtout bandeko na ngo boza otala ngai mbote na bino j'espère que boza bien place bozali ngai po ya bino ça va nzambe azobatela nkolo azosala grâce nakanisi boza malamu oui kozala malamu mpona nde tozoyoka na boye ngai na bino toza malamu mais ndenge na sensibiliser bino bandeko toyebake mokili eza na matanga le monde est en deuil mokili oyo nyonso eza na matanga bandeko pasi ekoti na mokili ekoti pasi eza confinement ya pasi te problème ya pasi eza nde malade confinement, problème. Vous pouvez être confiné dans mais vous en bonne santé, tout le monde va bien. Quand tu appelles tes amis, tes enfants, tes frères et sœurs, tout le monde va bien en bonne santé. Mais un problème. Mais ah, vous bien, comment vas-tu? Un problème. Ce que vous avez hôpital, pas si mon qu'on a habité. N'habitez pas sur nos oyoka. Ce qui peut battre mon pas sur nos oyoka. Moi j'ai mal au cœur. Nga na motema pasi naza koyoka pasi na entourage na ngai nakufeli bato ebele mingi bato mosusu ntango tootala kaka boye tomona kaka ke bato bazokufa tozomona grandeur na yo te peut-être okufeli nano proche na yo te ozomona yango te pasi ezali pasi ekoti na mokili oyo eza année moko historique année au 2020 eza année moko historique na yango nga nazosenga kaka conscience na biso esala mutu na mutu azonga kati na ye mutu na mutu amitala mutu na mutu atala evangeli na ye mutu na mutu atala vivaka ndenge nini comportement na yo vis-à-vis na yo moko comportement na yo vis-à-vis ya nzambe comportement na yo vis-à-vis ya mobali na yo vis-à-vis ya mwasi na yo vis-à-vis ya bana na yo ya bandeko peu importe mais comportement. Mokili ekoti na pasi bandeko année oyo 2020 banda biso kaka mabe eza année mo eza vraiment historique tokomi kolala tosambela ta nzambe elongo ata noki peut-être 2021 ekozala bien mais qui sait nani ayebi biso akoma 2021 kolala kolamuka intel akufi mes condoléances na famille ya Loris la congolaise oyo pe atiki biso kombo pe yebana Paris mobimba Congo mobimba yebana nani ayebi Loris la congolaise te ye pe liwe beti na ebeteli ye atiki biso ye pe akei pe ya sonam mokili ekomi na suka oyema na papa ale moloto mokili ekomi na suka sote masumu po ntango Yesu akozonga akende na yo mokili ekomi na suka posa ya kolata eza te posa ya kosala maquillage eza te posa ya kosala bo parce que ozomona vanité de vanité ata na sali nzoto nzoto oyokisi ngai soni nzoto okei na lilita soki otali nzoto bi nzoto olobi eke na lilita nzoto eza bile ya bankusu lokola nzoto eke na lilita bile ya bankusu nasala nini nasukolaka motema nabongisaka motema bandeko tobongisa kaka mitema tokokolala mpe botola mito bikuti mpe na monde mosusu nayebi te oyo ngai nazomona soki mpe bino bozomona ndenge nazomona nayebi te ngai nabotaki na kobela na mbeto kaka boye wana siko mfumukana na mwa bana napesa koka okolia oka peteke ngala ka madia na muto kolia oka peteke ko nyonso eboyi na nzoto elingi kotelema te nzoto ngo elembi te nzambe bandeko tobanga nzambe ngala nabangi mokili na moi mokili eza nde boyi te nani ayebaki yango totika bafutilité tokana no nzembo apo tokota na kati ya maso oyo nangi toswala na bino nazalaki na kati ya masumu nasengaki epai na Yesu ye ndimaki kosenga na ngai mpe alongoli ngai na masumu tikanga nakumisa ye mpona maso yasaleli ngai alakisi bolingo na ye pai nanga nazalaki na kati ya masumu nasengaki epai na Yesu yandimaki kosenga nanga mpe alongolinga na masumu tikanga nakumisa ye mpona maso yasaleli ngai alakisi bolingo na ye pai nanga toni okolo nanga ona bolingo na yo sukola ngai na
makila oyo sopelaki nga natoni okolo nanga bona bolingo na yo sukolo ngai na makila oyo sopelaki nga. Nazoka mutu pasi nde naosola na bino bo, j'ai mal à la tête. Omoi nanga natikilelaka Yesu nanga kuya naya ebatelaka nga ntango nyonso nalingi nakoma sempeto na miso na yo Yesu nanga ino tokokutana nalola nalola natiki kosalela masumu ebatelaka ngai ntango nyonso na miso na yo Yesu nanga nalola toni yokolo nanga bona bolingo na yo sukola ngai na makila oyo sopelaki nga. Yesu Kristo asopaki makila na ye mpo na biso, ye asaki na ye lisumu te, mayeki na mokili oyo kaka mpo biso tobika, mpo biso tobikisama. Yesu asalaki part na ye etikali pe biso. Nous vivons le temps de la grâce, c'est vrai, mais nous vivons dans le péché. Nous devons maintenant abandonner le péché parce que nous n'avons pas le droit de demeurer dans les péchés. Toza na droit ya kodemire na kati ya masumu te. Toza na droit ya kosala makambo ekosepelisa Nzambe. Yango nde toza na droit nango. Toza na tango ya condamnation lisusu te. Toza na tango ya futilité lisusu te. Toza na tango ya koswana swana te. Mwasi na mobali boyokana eza te. Toza na kati ya confinement mais mwasi na mobali koswana nyonso, koswana na miso ya bana boyokana eza te. Donc okotala papa kotoyo, mama kotoyo, mais bokoyokana mokolo nini? Confinement oyo ezeloko moko il faut ezongisa na kati ya réconciliation na kati ya ba couple na biso. Confinement ezeloko moko faut to se réconcilier. Ngai te, moi je suis bien dans mon couple. Ngai ya batu te. Satan loko na bipe boke na zebe na couple na lobite que Satan oyo ko lukanga au nom de Jésus na temo que bisika bikauka dans les lieux arides, hein, et bien desséché Satan. Loin de moi. Po Satan yoza soki kaka muta tato libola mwanzambe kenga na zabo oyo ko bundisa ye ba dongola miso ba bimi ba komi ko dongola ba komi ko dongola au nom de Jésus, au nom de Jésus na tela modi mo mabimi yoso bisika bikaoka na kati libala na au nom de Jésus eke bisika bikaoka. Exactement ya réconciliation na kati ya ba famille to se réconcilier mutu nyoso pa etu yo vandi o réfléchir bi likambo yo ezaki boye likambo yo na yoka ki boy mais aussi l'examen de conscience obité na lokana nga kimia na boya nga ba problème potango Christ akoya mwana na Nzambe tango akoya eyebani mukolo te eyebani ngonga te to yebite akoya mukolo nini to yebi kaka akoya mais mukolo nini akoya muta yebi asate botala mokili ndenge komi mokili ndenge ebebi ezatango obenga muto za kutuko na benga est-ce que muto ngo aza malamu ba papa na ba mama na kotana na kati ba couple na soki na boza bien te bino na bato boza couple na samu boza na koyoka na te
boyokani eza te ata moke te babi to se confine bovanda na ndako ata boyokani me basi oyo mpe ya bamakango ya libanda badongola miso ya libanda obalingi mpe kotika bato kimia te bolingi kotika bato kimia te pourkui oyokaka moto abika bimama nitu oyebi ke mobali nanga akitisaka poubele te akitisika ya poubele bona moni awumeli nakita boye naka kuna we oyebi ka te nde mikolo pale mobulu oyebi ndenge eza wana na osalaka atuwa na osala tu nde misaka ya papier wana asaka systeme kaka bakursa mpona elekela mwasi ayekokanga ye mobali pourkui olingi kimia te na mwasi na yo na kati ya ndako na yo soki ovandi na mwasi na yo na kati ya ndako papa ovandi na yo na kimia bokoswana te bakoswana eza boza kolema na lembi mwasi ngai nazozwa bacoup de fil moko ndenge naza kobela boye okaka boye nambi tozala na so na biki kobenga ngo koyebisanga bamosusu baotikela ngo na ndenge bavoice bamosusu bakomenanga na ndenge akokoma bino badongola miso oyo ya libanda bakatula swafu bakatula kiadi oyo bakatula nini oyo katula posa bozela na so confirme esili lokola bato yango balingaka koya kosisa baposa mpa na bino baya me na ntango ona te parce que bino nde boza basemer de trouble bino nde boza koseme batrouble na kati ya mabala ya baninga mosusu ayebisinga bi mama eli anitu mobali abimi alobi nanga asali papier na ki kosomba mai banda akendaki 3 heures du temps nabanda kobenga telefone fermé nabengi nalembi akanga telefone mais yo lobi oki kosomba mai mokili eza malamu te okaki telefone ndenge ni 3 heures du temps après aya kozwa mama azozonga kaka na 2 paquet ya mai ya pamba 2 paquet ngabi bato bazalaki ebele bo bato bazalaki 2 paquet ka ya mai nga moko nabinga bi mai oyo asombi te sesika mai oyo azonga mpa makambo na yasa nini aye nango na ndako abi mibali bakomi telefone kaka boye telefone kaka boye parce que alingi te mpo soka tinti message ekoti tinti message ekoti bakomi kaka kovanda telefone azobanga vanda telefone azobanga mpona nini parce que boza fidèle te eloko esali oyo eteya biso bandeko eteya biso tout peut arriver à tout moment bato baza kokufa na modele moko ya kosakana te toboyi liwa te liwa ezali nzela oyo moto faki ekuta na krist est tu déjà préparé est ce que tu es prêt est ce que so se préparé est ce que so bongisi lola na yo déjà mikolo eza mikolo ya kosisa moninga kimia te soki moto aza na kimia ndenge tokoma biso nyonso tokoma bata batension biso nyonso tokoma bata batension kaka koma kaka tension omoni telefone mosusu ozota telefone ntona koyamba makambo na koyoka kaka ekomatisanga tension to ekokitisanga tension mokili ekomi ya kobeba to reste chez vous nde babi tobatelana sauvons des vies to se sauve vanda na ndako na yo moto avanda na ndako na ye na ntango akonfirme boye oyo te mokili na ndako bato okende oluka nini moko abenga biso mamele ya nitu vanga baleki ya mobali na nga baye awa leka mobali na ngai awa na camarade na ye kuna na ndako kimia eza te mais soki kimia eza te papa luka kimia na mwasi na yo luka kimia na mwasi na yo papa soki kimia te parce que oza kobata telefone kobomba ozobomba telefone tout le temps oza kobomba telefone parce que yo moko oyebi ke ere nyonso message kokoya tinti bakatula soif bakatula kiadi bakatula posa bovanda nano boza so confirme esili bakozongela bino kaka bozala nanu na minute oyo botika bango vana na bamadame mon épouse ye mpe madame mon épouse na kati ya ndako ya libala apesa mpe epu na yango kimia les femmes querelleuses bino mo nde bokimisa mpe mibali na bino mpe bandako les femmes querelleuses bino mo bozokomisa mibali na bino na bandako koma yo kozala na mobali makambo osili kaka lava kutu bolingana 3 ans bozalaka ensemble te obanda kotuna eloko boya makelele abandiko makelele ebolemba yango te bamosusu mpe eza bino mobali aza kokima mpona nini mpona makelele malgré confinement mpo efaki matama 3 heures du temps mpona nini mpo oyo makelele okofandisa mobali elekisa telefone fona tala mama makambo na mokiliko makambo mosusu yoka melinga komona te makambo mosusu yoka me komona te ntango okenta telefone ye na makambo mpona na foto bolumba okosala nini mpo kobeta na ye mpe yo te mpo azali mpe mwana yo te okoganga lokola moto aliboma mpo osa nini okolemba osa nini okotika vaut mieux ne pas savoir vaut mieux ne pas voir mobali aza nde mwana na yo te mobali mpe bagangelaka ye te soki ozogangela mobali oyo bato kosala oche dans l'amour il y a toujours un perdant parfois moto aperdaka na faute na ye moko mibali mosusu balinga bakontrole bango te oza naka contrôle kwa mwana na yo bana kutu mosusu ozokontrole azoba à mon âge tu me contrôles à mon âge maintenant faut arrêter mais j'ai 25 ans je suis grande. Combien de fois mobile oh déjà mobile oyo abali déjà pesi moko alinga kocontrôle kele balimite na makambo nyonso fo ezala
makambo fo eza na limite ya wana ba mama na ba papa o eza na tango ko pesa na kimia pesa mobali na yo kimia mobali pesa pe mwasi na yo kimia entourage pe pesa na pe kimia tozala na kimia biso nyonso tu mokili eza ya kobeba tokota na kati ya losambo tosambela parce que nayebi te soki bozomona nayebi te soki bozomona oyo ezoleka na mokili nayebi te déjà à la face comme 4000 morts s'il vous plaît na combien de temps même pas un mois kakasuki 2 semaines 4000 morts mais c'est trop c'est beaucoup trop eza ebele nayebi bamso na ah mama Eliane atika bon biso 8 millions de morts 8 millions de morts wana eza makambo so eza mambo ba guerre mususu mais o tozomona makambo lelo opesika mutu mbote pa malade ko tio na nzoto ya ndenge mona ba masasi te okosoka mutatali ngala kosuko su mutu ozu malade na mboto ozu malade na biso ozu malade ba mabale kabwani na mbetu eza lisusu te o bosi na mobali bosangana te mosi na mobali bosangana lisusu te ya o alali apesi na gauche o apesi na droite bona ndako munene okela la kana chambre musu pona nini bomi batela ba mama biso nde toza ba mama biso nde tobatela ndako to batela bandako na biso mabolongo na se likamu na prière prière esengo za mwasi libala te prière esengo za célibataire te prière esengi yo ozala en ordre na nzambe na yo losambo kosambela ça ce n'est pas c'est pas le temps à pointer du doigt na baninga oya salanga boye ya salinga boye sanga te tout peut arriver à tout moment moto la ça musa peso club ya kofia ki otika na makambo na kati ya mutema est-ce que makambo pe otika na mutema eza solo za na raison na makambo ngo pe o eza na mutema nzambe kane mutayebi biso to kana nzembo Eliane Nito nzamba mawa bona bolingo na yo sukola aina makila oyo sopela kinga mokili komi na suka to sauter masumu mokili komi na suka bandeko to sauter masumu mokili komi na suka to sauter masumu to bongisa mitema Gloire à l'Éternel. La paix et la sanctification ouais. Sans laquelle Personne ne verra le Seigneur. Luka Qui vient à mon nyonso. Luka Kobeto Lama. Hallelujah. Kimia na moto nyonso mitolama liboso na yawe nakoyebisa yo lelo tribunal ya nzambe koya change bomoto na yo lelo boloko na nzambe eleki makasi change bomoi na yo lelo kimia na moto nyonso mitolama liboso na yawe nakoyebisa yo lelo tribunal ya nzambe koya change bomoi na yo lelo boloko na nzambe eleki makasi change bomoi na yo lelo tribunal ya nzambe kozala tribunal ya nzambe kozala mikolo ekomi nde kopusana eseponaka te o motema na yo bongwana bomoi na yo bongwana bomona bongwana bongwana bongwana
kimia na moto nyonso. Tribunal ya Nzambe eza bandeko. Kofunda moninga ya bien, mais tribunal ya Nzambe ezali. Ngai na bomi bato ta wana pe mosusu alobi te ngai naleki ye na bomi 500 oza kosepela mpenza oza koboma bantaba te na bato mosusu oyo bozali koboma baza bainosa bana mike balie lipikamo moko te nani akosalisa bino Nani? nde nzambe azali Nzambe azali. tribunal ya nzambe kozala un jour Tobongola mitema, tobongola mitema oza na mbongo ebele tobongola mitema, tribunal ya Nzambe ezali. tribunal na nzambe kozala un jour Toluka kimia, tokomela ntango mabe, les temps sont mauvais. Na Nzambe kozala, tribunal na Nzambe kozala, ndeko pusana esekaka te bomona 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 gloire à l'éternel tribunal ekozala mpona moto nyonso biso nyonso ezala mpona bapasteur ezala mpona bapaster takolaka na nzela na solo te yango alobaka nani oyo azali véritable serviteur de dieu ezali teke oyo asomba bavoiture ebele oyo atambola na mituka ndenge na ndenge to azwa bavoyage étranger ya ndenge na ndenge meme oyo ateyaka na tele chaque fois te véritable serviteur de dieu ezali oyo atosaka liloba na nzambe nde ye wana tosoloba nzambe tobanga nzambe na tribunal na nzambe kotia motema pa paster te paster asambelela ngai profete asambela ngai apotre yo moko nano kati na yo kota kati na yo lakisa nzambe motema na yo nzambe akosala nzambe atikaka bana na ye te zala nde na verite pa ya nzambe fukama lakisa nzambe motema na yo lakisa ye mabe na ye loba nzambe kangola ngai na mabe na ngai naza moto ya matata c'est plus fort que moi nzambe edenga kosunga ngai naza moto ya monoko nzambe c'est plus fort que moi nayoki baconseil nyonso tu me nazoki kosalela te nzambe sunga ngai nzambe asalaka kotiaka motema na paster te na apôtre te na prophète te tia motema na nzambe nzambe ndakangolaka osala na kobundisa mobali aire nyonso bitumba so mobali ayenda kopasoli bilamba soko osili kozwi basali opasoli so plus fort que toi senga nzambe apesa motema monene motema bomama nzambe akopesa yo okomona mpo okochange komona mutu pamba te oyebi lobi na ye te yango nalobaka ntango nyonso eke na bomoi ya motu soki ata oza kotonga motu otongi ye po aza motu pamba ya mokili seka ye tonga ye mesima ya kotonga tia virgile histoire ya vi na ye nasuka nango tia virgile kotia pointe ndeko oyebi lobi te wana yo motu olobi me nzambe alobi bongo te yoyebi te obele nzambe akoki kotia point na histoire ya vi ya motu po ete ye ayebi etandeli mpe suka nzambe akosambisa mokili oyo un jour nzambe akosambisa mokili un jour petolama liboso na yawe nakoyebisa yo lelo tribunal na nzambe ekoya change bomoi na yo lelo oloko na nzambe eleki makasi change bomoi na yo lelo kaka nefo ya patrice alobi toluka kimia na motu nyonso topetolama tribunal na nzambe ekoya tochange bomoi oyo tozoloba botala nde bakonfine biso boye na ndako toyebi lobi te oyo ekoya lobi toyebi te oyo ekoya te na buta lelo toyebi te tochange mitema toluka kimia tokoma lisanga tokoma eloko moko toluka kimia tosambela nzambe surtout le pardon de péché tosenga nzambe surtout bolimbisi mpona masumu na biso mpo toya basumuki masumu nde eleki biso mingi tosambela nzambe ayoka biso ma nzambe alimbisa biso parce que ntango ezoya ezoloba te ezolaka te olaka bola ntongo intel akufi olali bola intel akufi
mais liwango ntango ya ekokuta yo ndenge nini ekuta na bakanda na motema ekokuta na bahene ekokuta na koyina ekokuta na makambo nyonso to ya mabe ntango yo okei mbala moko nzela na yo eza molili lifelo mbala moko mais soki ekuti yo wana motema esengo soki ekuti yo so yamba jésus christ comme seigneur et sauveur soki ekuti yo osaka makambo esepelisaka nzambe mpo avant osala makambo esepelisa nzambe il faut osepelisa na bato ya mokili kofinga te koyina te koyiba te kotonga te koboma te mokili deja emoni ke ye mambo ya kotonga okute na kati te makambo ya kofinga okute te makambo ya haine okokute te makambo ya boye okokute te directement mpe motema nzambe esali nini esepeli tosala effort tobundana na bizaleli na biso moto fo bundana caractère na yo ozobundana mais soki ozobundana ozokoka te kimela epai ya nzambe nzambe amawa atikaka batelo banzambe na miki na makasi na nga moko nakoki te yango nasengo secours mpo na lelo tosuki wana soki otali video esepeli so partage na bato mosusu bango mpe basala nini batala nde na bake dieu vous bénisse god bless you mungu abalaki tata na nzambe amibele chanel bana beto bons bye bye tribunal ya nzambe ekozala